soli bola mama na yo. Ngana ko pekisanga bani ndengeni na ya poto ngamoko ngana kolo ba mema wango na poto te. OK? Ngana koli te keba très attention trop nanga. Bola mama no masoko sola ngenja yako ko mona nga lisusu. Po modelo na kofinga tata bino koko jamjo ndenge mabinde yalo kwa taba. Yaka na jezo lingoyo ezipala nga lokola li pate lali na nani. E bemba mama na yazo pola na kata cimetière. Mataba loko mtobela malade ya beri. Libumu soko toboli ka nyemo tebi manakati. Masoko ngenja nyama. Makolo ko mtaku ndobeta bala 11 attraper les ballons par ne pas jouer. Depuis kana bele la kana ndumba yo yoka kango tetenga na bela katena ndumba. Lelo ndo yeko bimisa tenga na ndumba yo somanga ba bijou oyo tanga nga na lata kango. Yo na londonien. Oui, na londonien. Pe londonien ya marka na kati ya vie. Pe depuis la matin ti lelo. Nga Chantal Bomolo na kita te joli la zaïroise. Depuis na marka. Obine bolobi te na utaka mbandaka. Depuis na marka na kati ya vie. Ti lelo na kita te nga Chantal Bomolo la star. Ba tout fait bibemba ba yano baloba kinga na zobela. Nga na zobela ta. Nga ba sala kango opération ba sala nga chirurgie. OK? Na lelo akoloba yo Simon Pote soki Simon Pote. Yo masoko sola nyenyama. Masoko sola nga avant na répondre yo po e batena yaki ko répondre yo nanu. Chantal Bomolo na répondre ka yote ba ya ba pekisa ba dite tika ndikona na mwasi tala pe santé ya malamu te tika ya vanda. Lelo na ko répondre musale silibinu songa ya kufinga lisundu bondo ko nini. E loko mabe boso mona te malamu ngana bi bana ndike ni ya makurutu nikimenga na basonel bazokende bi par rapport à bana poto. Na lobanga be pona papa. Parce que ça n'a rien subi le msubo zoli yaka pona kolia. Bilamba ba ndoko peso akale siri nango. Ba bijo ba ndoko peso akale yo ndoko santike Chantal Bomolo ba bijo akala oya tango ya ba téléphone na ya ba tête de Jésus ba teka na kilo na nini na inverse et sili. Et ça la suite ba bijo oya tête de Jésus na ba nini wana luputa. Simon Posol, bola mama na yo. Libola mama no masoko solo. Omoninga makambo eleki wana ngali mutuna na katite. Nga mutuna na katite mukolo makambo za na kati oba lobeli. Siko yaka na expliquer opona koma siko na place na nga na zo bela te. Soki ba yaya na yo ba kende ko te chanter na yeza bien te ba koti yo. Est-ce que mutabela kazaka lokwanga soko solo etika la kana bangenja na kati masoko poto libume finika makata nyama kale loko matama lokwa likofi ya Mohamed Ali mbwa lole mukilo lokwa sa de mort mama yemo makolo comme taku no beta bala 11 attraper les ballons pas ne pas échouer yo lobby Chantal Bomolo na yeba ko na luputa po utaka mbandaka ho. Mais soki nga na utaka mbandaka. E ya mabe, po na utambandaka, mbandaka ya mabe. Nga la na 70, âge 70 yuki koza lokola nga. Ye tata na bino koko jan jumbo. O makate se lembeza na bani na pembe. Ye. Po na explico ke nga tende boto ba yaki kolobela nga. Jina ya mwana mama leki na bango. Am kolo na nga. Akukisi même pas 60. Suzanne, mwana mama leki na bango, amukolo nanga. Yaya na yo ayaki koyebi soki bandekolo bazo kufa na Belgique, ba masoko na bango solanga, masoko luki nanga guerre, okozwa vraie guerre. Nga za tanga na femme tombée du ciel à 25e étage sans blessé. Yala quoi démon de démon. Ba jebule bozo linga boya ngwe pa nanga simba kate le kakate. Soko uzo kama to tia ba niki mengo tia ba nane pa na zalaka prête tout. Ponga la bimisaka bombe lacrymogène et bombardé batu ba kufi. Lokola bozaki na besoin na répondre bino. Na yesi koko répondre bino. Na bisa bino te tango ba yekolo bana batu ba lobi na ngate. Soki di ba zeta na besoin kolo bananga a obenganga. Na tikala kolata bijou akala tamu kolo moko te na lataka bambute na lataka ba Chanel ta le plus cher ba Chanel. Pe ya or ya mukepe cher. Nalataka ba biloko mona ka bato ba ta ngop nete bijou mnelo mona kana nalataka wana ya bijou moko na soma soki $2000 soki 2000 combien nalata ngo pe papa mate par hasard nga surtout que la bijouterie
ok nga na surtout kela na somba mapango na tika bakoko na nga na mapango yo binga na za na 70 oh obi to yebo kosa oh uniquement ezalaka basili na nga talaki yo te même mwasi oyo atindeli nga video na yo na fingi ye makasi alors yo eloko asalite lokolo na babibembe bamama na bino na baya na bino no yayebisaki yo mama na ye kuna azotoka na kati ya cimetière bakusi azobima ye no yayebisaki yo na yo moko moto bimaki mpo ya kosalela nga polémiki masoko ya mama na yo tofina ok masoko ya mama na yo tofina yo moko salite kizengi oyo balanga na otambandaka wi na bombaka te depuis na âge ya 8 ans depuis na âge ya 8 ans yo memanga omemanga yo lobi te yo memanga siko ntango wana yo memanga mpo te depuis kala po yo lobi yo memanga wana masoko komemanga na ninga na koyebona nini nga moto nini akoki kobosana moto kuta devejanga ti lelo nayebi ye azalaka awa siko nga na kobungo na ndenge nini mpo nayebi yo te yo simo po solo tel loko matama loko likofi ya Mohamed Ali matama ezosala loko nini ya beriberi bibo kasi bokoya kosekana na bato balobeli bato na bango mpo te ntango basala na okoma place wana soki yo lingi oluka nga nakosukola vrai oyoki tele eloko ya salite oyo na danse obinaka na libumu loko moto obela beriberi tala libumu na nga kano elongi na bobebisi eza elongi na ngai te ngai na kitoko makasi soki ngai na 70 tolo bate koko ja njombo aza na 100 po akobota soki ngai na 70 koko ja njombo na 100 bino bolinga bato bayakoloba po ya nini yo moko moto ozala koprovoke ngai yo somonanga place ngai nafondanga na ngai ya koprovoke yo ngai yebi yo te na masolalo kutu oyaki nango polo ebatala yo okaisa kolobi te loko balobi na chantal te mokolo libanga mokolo makambo ye moko ayebi yango eza ngai te mpo na explike moto balobi na ye ntango fali abetaka chaque jour aya toujours koya kosala baproblème soki fali ekobeta ye aka koluka baproblème soki fali ekobeta ye aka koya koluka kodiskute kofinga bato na kombo na ye yango bapekisi ngai te mokolo libanga ayebi yango mpo baoswana na basara bango nde bazalaka bafingaka bato sara asali eloko te ngai natikala koswana na mutu te ngai natikala kofinga mutu te nayoki o mosusu azoba elongi lokola likofi ya ngombe aye alobi ye mwanzabe aloba alobi yo Chantal Bomolo ndenge oza wana bima loba ngai yo na ye naye koloba moto lokwanga nakoki obanga Joel ngai Chantal Bomolo Joel ebinga bien ngai nakoki obanga Joel elongi na nga oyo eki obanga Joel na respectaki Fali bo arrete bacommentaire na bino te tika na respectaki Fali na respectaki Fali po toza na 11 date baye kobakisa badati mosusu na kati yo siko masoko solo yo simo po solo kofinga nga te nga na mona mboka yo ebite te bana mboka bato baleki bana kini bana mboka batonga bandako ya mineto tika bana kini depuis basala kindumba esila te depuis kana belelaka na ndumba yo yokaka ngo tete nga na belelaka te na ndumba lelo nde oye kobimisa te nga na ndumba yo somonanga babijo oyo otanga nga nalataka ngo yo na londonien oui na londonien pe londonien ya marka na kati ya vie pe depuis na mata ti lelo nga Chantal Bomolo na kita te joli la zawazi depuis na marka obino bolobi te na utaka mbandaka depuis na marka na kati ya vie ti lelo na kita te nga Chantal Bomolo la star batufe bibembe bayano balobaki nga nazobela ta nga basalaka ngo opération basalaka nga chirurgie ok te loko yako komona nga londeke tokobetana baguerre tokosomba biloko ebele tokobetana soko so libola mama na yo nga nakopekisa ngai bandi ndenge nini naya poto nga moko nga nakolo bamema bango na poto te ok nga nakoli te keba très attention tro na nga na Belgique kuna kofonda na ndako ya leta nga fonda na ndako ya leta te tout le monde bayebi nga fonda na ndako ya leta te les seules filles na poto afondaka na ndako ya monene ye moko mpe afutaka Chantal Bomolo yo lobi ngai na utambandaka bongo mbandaka eza mboka te
tenaka koloba na bana nikimenga po botala bana mususu po biso batoto tindaka ya kokosa nzeme lokuta tidingidigi libola mama na yo jango liwa kosala ngo lipate lani na nani pa nani masoko sola ngenjanjama je liwa kosala lipate la diana mola lipate ngo liwa kosala ma pate ko pa nani ngaba jela bila ma pate pa nangati nga pa nange simba te na oyela bilonga ba pekisi ngate moto ba pekisi ba yebi ye moko alors ya mosala cible ba so bilonga tsala katala nga na sala ka hôpital n'explique bien moninga na sala ka hôpital kombo eza wana izana Chantal Bomolo na sala ka hôpital o RCR na sala ka hôpital tanga so salité oyo na finga kote po baya balobaka te santé bien te bimeme na ba mabola baya na bino jo bimakusu ouais bima bakunja pembe basile koma basina pembe bakamata batatu batia ngala na tatu teza basile nanga moko ko sekala na ngai te o kase soko yenga na ko ya te ko o kanise ki soki na ye Chantal Bomola ko ye la ngai te na ko ye la bino bien peto boya lisusu nga biro soko te omoninga ngaza ba diplôme on a na kata Canada na salaka l'hôpital en puisque yangol Chantal Bomolo o tamboka o fondaka na bandale ba memaka libola mama na yo memanga na yeba yote memanga na yeba te depuis kaloza ko finganga moto akende ki koyebisa elo bana yeli libola mama na zo makuso bet a sala accident ko sala nga jeté ngala ba job na bosala na bango te. O comprendre ngana ba je wana te soki na tika ki pona mona ki ramani kota zo beta bilo bolinga ki lokola ba finga ka fali chaque jour bato ba fonde ba ya ko répondre te na ki ko ebisa bino te to finga ka lokola bino fallait ba répondre bino nene amona ki fali lokola ka leçon na il fallait na répondre mokolo libanga wana zali wa saka désordre wana ngana yu matin nga tamboli ba mboke belé ya ba risque. Ok. Soki yozo kanisa to yeke pa nga pona obeta nga 12. Nga 12 esimba nga te. Nga 12 pa nga ba beta kangote. Bola mama no masoko sola ngenja yaka ko mona nga lisusu. Po modelo na kofinga tata bino koko jamjo ndenge mabindi ya lokwa taba. Yaka na jezo lingoyo pa nga lokola li pate lali na nani. E bemba mama na yazo pola na kata cimetière mataba loko mtobela malade beri libumu soko toboli ka nyemo tebi manakati masoko ngenja nyama makolo ko mtaku ndobeta bala 11 attraper les ballons pour ne pas jouer bino bokase ngana ko tika binoko